wera son tiko tumbula peuple biso to ba combattant. Tu as combattant de wera son te, tu as combattant ya peuple. Ya mboka. Général de Fao aye awa tepo aya ko beta musique. Azolo bango bien, aye ko sa. Aye bi ke musique beta mata, aye bien oye moko. Boka ndatanga lo ko tanga kombo nango pile petit na ye bani. Na conseil ka ye musique ko beta wate. Mutako viking aye ko loba. Ba bomba ba fi na ka boy. Ah oui. Boya kina ntembe bokosu makamo yango zo sala mabayemba ngo ha. Boya kina ntembe bokosu kana ntembe. Otumboli bana Congo yebake okosuka. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plisco Bolingo. Je répète, Francisco Plisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plisco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plisco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Plisco Bolingo, Francisco Plisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment à Francisco Plisco Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Plisco Bolingo otozwa etomona Francisco Plisco Bolingo. Voilà, mbote toujours na bandeko bazolanda biso na kati ya site ya Francisco Plisco Bolingo. Donc bozo santi quand tout ça vraiment bon na kati nda kwa c'est les innovements donc batu baloba ki petro que Francisco ça fait longtemps na bossa l'émission na c'est les innotés. Donc nazana yemo c'est les innovants awa mbote. Mbote Francis Plisco Bolingo, combattant, vaillant, activiste et résistant, comment vous allez? Bien, santé ndeni. Ouais, moi santé. Moi kala quand même hein. Santé ça bien. Moi kala quand même, ça so ba misote bonde. Santé ça nango bien. Mais moralement ça bien. Pour les habitants. Boyo yebi mam de to bundi la te to. Na yebi ke to bundi la mboka est-ce que ça pour na mboka te pour na eloko musu. Santé pour na mboka. Pour na mboka, de santé ça bien te pour na mboka. Mboka na ça bien te. Voilà. Mais biso na tout yebi ke mboka na biso ezali bien te. Siko eloko ni photo ça va pour na mboka comme bien. Mais auto sala de to sala ngo de. Ilo on photo ça, ilo auto sala ezate. Ilo auto sala il faut benga na mboka za occupé. Na na yebi te mboka on est sous occupé. Par les Rwandais, les Burundais, les Ougandais qui envahissent notre pays, parce que leurs pays sont pauvres et tout. Nous, je sais pas, ça va 50 ans dans ma lembe. Toi, il y a un riche pays, il y a un peu. Mais quand on va trouble, quand on va désordre, ça ne va pas. Mais tant que bon parce que ndenge ba lobake biso ba Congo to sana bolingo te onde to linga Congo te yango banguna ba profiter na makambo na. Mais yango na ko bomilinga te d'abord. Boyo milongo lipwani. Te Francis pour ça na moi mukebo to. Oui loba. O milongo lipwani. Ngana naza consciente. Ngaza conscient ngaza peuple inconscient. Ozaka yo moko te ozakosa ebele pe. Ebele oui. Ndetinga moko po yebi. Ben oui, le rôle yo moko poza conscient mais ba misusu nde yo ndemi o ba koza conscient mais ba misusu to sala ba mission pe mona pe yo ba non bino ba combattant. Mais il est pas un combattant. Azo yo kana ni yoka. Azo bosana ke il est pas un combattant. Hein? Pour bango ba biso tout na mulongo moko biso to ko ba combattant parce que pourquoi? Parce que tant de avions awa so kitina na aéroport ya Njili. Hein? Yokana so kiti hein? So kiti na donc arrivé à pas baton kiti. Ba tu na passeport na yo. Passeport no ya makamuni ba tu na passeport na entrée ba beteli au visa. Ya d'entrée au côté. Vous savez pas?
Et puis bango maman tout na passeport no faut kende ouais batala soki yo oza contre régime bi oza nani mais non régime pas muto ebi que président de la République ya mfuati président des occupants ba ebi kaza imposteur ba ebi que yé ba tia wana ba imposer bisoye ba ebi kaza rwandais il parle même pas aucune langue de notre pays. Il ne connaît pas le Congo. Moutaki na babota mbura babota caoutchouc, kadogo. Ayaki mukie lokola sondenge nini folie qu'il y a pas à soldat rebelle. Ya un mona pesa faute muke pas Mosé Laurent Désiré Kabila pona nini a présenter biso wana mwana nae. Hein? Pour so présenter biso teke wana mwana nae na bato wana moyeba ko sabiso ngako zalate. Vous avez donc le souci yango donc sikoyo ndenge za kabongo donc mais foye bango eloko nyoso tout ezana suka nango yango yo suka nango yango yo bomoni ke ba prêtre catholique ba telemi ba chrétien tout ba telemi siko tozo zande ba chrétien ba telemi tout monde ba sango ba telemi partout bino ba pasteur ba kiziamina ba pasteur mukuna ba pasteur wana nyoso. C'est le moment pour y avoir tellement. C'est le moment pour y avoir tellement. Parce qu'il y a à partir du 31 décembre, pour tout le monde, prêtre, Nabino Bakimbangiste, Bolobabino, non, église, tu es bien tout église Nabiso ya Congo. Tu es bien, mais malgré déjà la Bangola, ça a traître. On va traiter Mouyibi, Ambongo, aventurer escroc, à cause de Bakimbangiste, tu es bien, très bien. Mais si tu dois senga na bino bakimbangiste pe botelema pour le 31 mutu to ozananzela même biso na diaspora to ozananzela to zana balabala mutu atika na ndako na ete ozo comprendre bino ba pasteur ba neme ba pasteur tunasi soki tunasi baza ba pasteur ebele musu na ba komora moto parce que ce sont des commerçants bakabunde wale papa walesa yekuta la moi bien napesi-moi respect vous comprenez napesi-moi respect pour ya za moi bien comprendre pour ya za moi bien napesi-moi respect vous comprenez donc ba pasteur ne ba kiziami na kibila bango tout ba Denis Lesi botele mandenge pasteur nani ba pasteur Soni Kafuta botele mandenge pasteur Coutinho Fernando atelemaka nde pasteur Lukusa atelemaka ndenge pauvre ale moloto atelemaka ezali libérer le peuple ou libérer le pays ou la mort. C'est aujourd'hui ou jamais. Vous comprenez? Donc Kabila n'est pas un Kanambe, bien qu'on ait Kabila, Kabila. Hippolyte Kanambe, Kanachien, pardon pour ça, comment donc Hippolyte Kanambe, c'est ta fin. Tu n'as jamais été président dans ce pays. Tu n'as jamais remporté des élections dans ce pays. Et tu n'as jamais organisé des élections où tu n'as jamais passé aux élections avec les vrais peuples, les vrais enfants du pays. Comme Jean-Pierre Bemba, comme Papa Tshisekedi Wamulumba, comme tous les autres qui sont là. Makamba Dio Mindongala en hôpital, ils ont maltraité. Comment expliquez-vous à l'Obaréa Zali Mouana ya Mosé? Baboma tata na yo, yo na pouvoir. Ngaso babomi père ngai. Na comme président. Mais na Hollande baka moitié na ça. Yo Hollande la nan. Imbécile de président illégitime. Président voleur. Un président. Baso boma batu ba guerre koti kuna na est. Na ba Beni ba Ruchuru partout so boma ba village o remplacer ba Rwandais grand frère ya Ribero mino bimalo la toko kangabino basali kengo adondo mino to buka kayo awa eza muke mbaro to ko buko pena minu kengo adondo c'est Rwandais akeza président du Sénat. Notre pays est occupé jusqu'au sommet de la nation, mais je crois que c'est la fin. C'est la fin. Et puis, nous avons un groupe de bâtiments PPRD, Henri Mova, Sangisa. Ah, Sangsa Bango, Bango, Balobi, Bago, Tala, Bosa Banamboka, Boebi Mboka, Nezoke na Pasi, Botola Taba Rouge, Rouge, Laxé Makila, Pobo Koufa.
toko boma bino peuple batu wana oya PPRD wana o sanga na arimova foko tumba bango ba olenga nkoi boko tumbama ba opposant ya lokuta bosali eloko te ba prêtre ba telemi ba catholique ba telemi qu'il pleut ou qu'il neige eloko sala me sala mate eza fin ya kanambe azokufa kasi de lobi eza fait ya kanambe azokufa toyebi ke vraiment nde tolobaka ki mpona kongo tokenango tina suka mais sele sino mikolo pardon na kati maloba te tokolemba te tokolemba te tokolemba te tokolemba te ata babomi biso tokolemba te ata babomi na nzembo wana ntango yembamaka nakómaka na esprit mosusu do nakendanga nakufa moi ebi ngala kamwa bato mosusu ko ofana ndako na yo omona bando critiquer selezino obandi koloba loya yo moko lie matame 20000 bumunene et puis bamiso banga na kino mona elengo mabe ifa omona yo moko mpona na kati oza concert omona ke mboka nde etambola bien te peuple azonyokwa mwa bato mpenza na pasi yo moko mpo olobaka yango momona ofandi mpena ke biso tolobaka distraction toboyi mais au moins on n'a pas besoin de non voilà à tout finir c'est les autres finir combattant à finir combattant à finir mais grâce il y a des combattants il monde entier bah télémi partout dans les États-Unis bah Afrique du Sud bah Londres na bah Angleterre partout na bah Suisse na bah Belgique grâce à bah netingani na za bona loba ke na za combattant ya motute na za combattant du peuple combattant de la nation soki lelo bah toi RCK bah bi ke ba na action mo na ko ya parce que tu as des lobamoko. La divergence sur l'état la rangate. Ceux qui babent côté moi, non, non, ça la action, on a aucun parce que tout le monde dans ma Congo. Oh, Odombo, le bibo, n'a aucun dé. Oh, Zoro, bona, boyoso, nani, petit chombongo, oh, Richemont, le vito ça plateforme, oh, nani, Stema, le vito ça plateforme, n'a aucun no bokeh, tu as le bibo, commandant, soit le bibo, Thierry, le commandant, le bibo, maman, Congo, maman Congo, maman Louise, le bibo, yo, Freddy, Chikeva, le bibo, oh, force, le bibo, n'a aucun dé. Parce que nous avons combattu dans le Japon, mboka. On a parti prêter yango likambo to zolo baké biso ba combattant to tika na makambo ya lobaki kuna ya salaki bo non biloko to na besoin pour l'instant pour le moment vous comprenez d'être ngala lobango na combattant à Pareko IDPS INC pardon INC te po ya président ngo za Rwanda nani Kamer za Rwanda so Uganda so Burundi et puis longiona kana ngo long mabelo la mukinza azara bien ouais aza congolais a congolais yemo ba yebiango ka congolais mais na kamwaka bato yo bazana na kata parti baza simana yebino ba congolais étranger za liboso na bino mais faut bo bengane bo ju parti wana mais bango bazolanda mbongo menga mbongo ni nango bazana nango pe bango ba pesa bango mbongo te ko na mbongo te Francis omoni George Weah comme président na mboka na ye un joueur George Weah comme président de Libéria. Pour nani Marina Mbongo wana ça c'est la nani peuple. Wana ko ta président ta même pas dans gouvernement. C'est que bango mbongo ba neti ba ministère na bino ba Kofi ba Wera neti Wera ba ministère na bango ngaba ministère na ngeza neti bino ba ministère na bango ba ministère ba collabo donc les traîtres congolais ce sont des traîtres. Parce que Wera peine au total évidemment Wera le bigazo ça la tour province tout ça va non. EBC Wera son tiko tumbula peuple. Tika ko tumbula peuple même Daniel Safa lo baki on a yokaki. Donc Wera son tiko tumbula peuple biso to ba combattant. To ba combattant de Wera son to ba combattant ya peuple. Ya mboka. Babilo no zo ba ministre na ba ministre illégitime po na gouvernement ba institution ya Congo et c'est si là. Ba mandat c'est si là. Ici là oui. Et si là. Ministre na zo tinda yo Wera sono ki sala so ba tourner pour fo tonga be stade. But ba na nzala na bo sisa na wa nzala. Est-ce qu'il y a be stade est-ce que ça solo? Oyo ngoko ma député na likamuni. Bokene na mona bino mikolo leka ma esclave bolobi lo ma esclave na Libya. Oh biso boy na boy ambassadeur nana cha ambassadeur de la paix.
nana ngala banga atena zo edisayo mutacho ambassadeur de la paix azate wana za bokosa ka bato ba conscient o bokosa kosa wana bato no so ba fan club so banani ngaite ngaba mwana ngala ndaloba ka vérité na koto la mutu so sali kamna malamu so mutasali ka mabeko kantate ke no wana na zaka bien na bato na o mususu moko o ngai na osala ni puri non na za puri yote botika makamna wana ba tourner to na temps wana te wana tu yango ba solution na bino eza ba distraction donc tant bato bango se soulever yo ke betre bato ba musique na bakananga okene boy na to na besoin makambo wana te wana so wana mato ya koyoka yoka parce que vous tous bo bozo sa na kanambe boko za la lapide donc aussi la na bino o mal makambo na bisaki bino na ba na bino makambo soki ya fere na kofi yaki ba jena bango ba jena bango ba pesa bango la na ba kitala makambo ekosukwa ka bo ekosila ka bo yaki ba jena bango le peuple congolais a sumda okosate atoka beta musique na yo kono beta musique jour oyo tokosala recensement ya bateau ba travailler ki na ba occupant tokographie to repérer bino ata ba omso yemba loko yo kutu yo bomisa mikolo na de silité so quand habito to bosana ngo to bosana te mekaka biloko no sala wa yambi ya cesse ono do sala ana Paris to ko beba na yo mabe parce que obo to bomisa combattant en Afrique du Sud oui yango pe ngana tuno pe oto bomisa Christian en Afrique du Sud ko quand to bosana ngo to zana ngona moto et surtout yo faire po bomisa combattant en Afrique du Sud donc ngata na lo baboye muta okenanga pa ya zate. Vous me touchez, je suis protégé. Nous avons protégé la convention de Genève, je suis protégé par tout le Ouest. Je suis protégé par tous les mecs et les meufs d'ici. La personne qui va me toucher, à Simba, à Kocha Moussabna de Founinaye, à Nukuti, à Nani Story, aux Organes Nazolobat. À Nani Story, aux Organes Nazoloba. Les combattants, les combattantes, nous sommes un monde, les résistants, les activistes. Tout ça, on a temps, il y a que soit raté, on a temps, il faut équiper, collaborer, on a très bien. Et commis, pasteur, tu le dis que prêtre catholique, télémi, bino l'église na bino za ao. Tu kota na l'église na bino boyebi, bino pasteur ao, boza représentant, il y a patron na bino pasteur na Congo. Boyebi sabandi mina bino faut bima di banda à partir de Congo. Ce que vous bimite to panza l'église na bino et puis makam na bino esili to ko ponate onga walesa onga ndani na yo mukuna l'église na bino to ko panza yango awa ce que vous bimite bolanda ba catholique na sima ba opposa bino nyoso bolanda ba catholique na sima sinon ba conclave na bino ba réunion na bino ba conférence de presse na bino chu awa suste posito loba yango to na ngato tango en pratique ba musicien ba comédien na ki mama mwa obeka so mama nzita so bela mama nzita wana sala mingi pe na Congo asala mingi na culture ministère culture za ministère culture za po bosala sa mama wana to ko comédien mwa uto kufa so mundanga ndanga mais basala association moko na pona okumisa Kabila mama wana akata te to bosala makambo soko alinga afinga ba combattant baze belé wana o mususu ki nani soki zobo mususu ki wali bumune na soki yandi mosa elungu mabero neti mukomboso afinga ba combattant ngalufa afinga ba combattant sai wana alia mbongo ya kanambe ayuto pe lupango wao na Suisse. Est-ce que Mamazolo va faire ça? Il y a le pango et bien on est. Ce n'est pas somme de pango, mais c'est non ma rumeur. Mais Moututo a yebi gaza violer mon na viola moi na batukalata abo yebi ngo. Makambo na to ko zongi sa dossier na justice parce que bana wana bazana bana famille ya pasi donc yele ko la yeba na soit déjà Kanambe Hippolyte parce que na ko makako na ndako na ye. Jo comme la makako kuna ale yango na ko ba pesa ka mbongo. Je profite de l'occasion au finga o maman na osa isa ibisiko zali e bemba koko na yo vilain makole konda et puis bino matubazo ya aso yewa bo benga ba osala bino ba publicité na ba salon de coiffure na bino so yo na yebisi yo na lo ba kombo na oti bato ba osala ba publicité joue to et puis na yo muto tambola na ye oyebinga bien et reste mon frère na ngai na kipara yo te mais to kozwa yo
tokozwa yo yanga na do banayo Francis c'est presque bolingo na yo ça ba congolais place tout baza mutu ta ota l'émission yo muta ko sabino surtout dans les 30 biso tout ko telema et loko Kabila akima kimate liwana ye yango wana tukubanga Rwanda moko te tukubanga masasi te ba prêtre baza liboso tous les peuples bobo bima na tous les coins partout bobima donc yinda lumbe yinda do nzembo wana na ebisa wana no oto yemba awa ya suna deuxième nzembo to yemba ya danger na manzembo yemba ya imame to signé o mae nando ebe yemba mate méchant wana kuta ba méchant wana daga ba méchant to signé yo mande faut to signer e yoma banakin biso ta to bunda po na bino moninga na nga bien na poto comprendre na nga bien o na ko aider moi famille na ko aider moi bana na nga moi ba père na so ba mère na so na aider bango mais nde na zabo na ko fa na nga pe na ko sapende ba msu basala nde ba baluku na basala ba babi baluku na très nde ba msu to zo mona ba olanda monde bozo suka o banda combat bien oko makote moko boye otengami okwe otikali wana siko avenir no za biso to bunda pona mboka na to kolia mbonga mote ba opesa ngako to ko so bo ndebo korompa bato wana pana ngaso bo bulene ti boya korompa ngabo tika na bino bo korompa na bino ngate na linga na pe mboko na bino te et puis bon proposer nga peut-être am koromo rien je travaille na gagner un salaire na ngai na tina na bino te bozo comprendre nana donc merde donc yene ngana a contrôlaka vous comprenez donc yana zoro bana minute yo Francisco puisque bolingo tomata tokita la paire a changé de côté la paire est au camp de Kingakati bazo banga mabe na félicité ba combattant ya IDPS ne bazabongo o bazana 12e ri ba combattant IDPS bolembate on est du cœur to lingani ba combattant biso tout awa to sangana et puis likamso ngana do ba papa Ngwanda moni papa Ngwanda azali père de la résistance a fungula pe mbato na ndenge na ye comprendre donc ngana azama abunda pe ngana bon mama mususu etalaka ba mususu neti o voilà ndenge za boye ba soda ya sama babima tete lelo wala tali ngate fabi misa ba soda ngo quand même le 31 ba soda wana babima ba bima na sama ina flavor wala bo na ba mai njili na ba mai kalambo na ba soda ko bima na mai wana za problème te bon sikoyo likamusu na moni papa ngwana mabe papa en tout cas oza papa na o manquer au respect mais na oyebso na bobo tout par exemple abi ke soki likambo ezali photo selon na famille alors bino bato bo interpréter mabe oh c'est les na fini papa Ngwanda do ngala fini papa Ngwanda te na ko pe ko fini te parce que ça papa d'abord malgré bango ba yebi respect na papa Ngwanda bato bango ba yebi ndenge makamamboko na tite nde comme bo bango ba yebi vous comprenez donc il fallait ba tele melango de atanga Mobutu loko ba rapaki ba rupaka ko tele melango esimbaka te lelo ngai na lobi on soki appareil ko za na problème o nini ba biba bolikambo to sala na combattant na koya vous comprenez mais siko problème ezali que papa Ngwanda tika ko bobo tala omoni atala soko zo luka bosanga na ba opposant mususu na yebi ko yebi likambo soko zo ko bosanga na ba opposant mususu bosanga na bino mais arrêtez o sanga na bato wana oyo dénoncer wana o sanga na ba Moïse Katumbi na ba Ruberwa o sanga na ba o mususu ko nene Karab Kamere elo ngana temela ngo banda kala ndanga nini bokotsa Kamere na rasop na rassemblement bokotsa kuna pa za mutu na bisota. Et là on a reproché à maman Eve Bazaïba. Pourquoi que makambo Congo yo okotsa Kamere na kati? Kamere za congolais ta? Mais oui, ça le Kamere batinda ya za agent mission spéciale ya nani ya Kanambe. Akenda na Rasop, akenda na IDPS, akenda na MLC, akenda kotala qu'est-ce qui se passe? Pour me makambo. Yangana bato kota binoti na zolo. Donc makamako sangana papa Ngwana zana na position na yo zana position biso to lingela yo mama sangana bato ezate yana fo to na mengi ba conseiller o ya pareko bazana yo na pareko so ngo sali kam voilà donc on a peut-être entre parenthèses na fingité
na lobi mabete mais o mema o fingi papa ngwa na lobi bona na wane na fingi menga na fingi te na lobi on a respect na bosembo na lobi ka vérité et puis nga banga na ngolo ba vérité po mndo ke na ngapai azate à part nzambe muda olega nga azate c'est ça. Voilà, merci toujours no bande ko bazolanda biso donc bo comprendre kaka na makamba Congo vraiment to kama be et ça la biso passe à chaque fois na lobaka na kanisa ndenge ba boma Lumumba bazoi ba kata kata mukie na kanisa ndenge ba boma Simon Kimbangu vraiment pona mabele wana bakoko na biso mais lelo Congo Simon Kimbangu ko excusez-moi comment ya Simon Kimbangu te kombo ya mvulusi Nchwadifi Kimbangu Simon wana ya te Simon wana ba skro ba diangenda ba dialungana banani bakosa ke bo papa Simon Kimbangu abota te bo lo ngape na bisi mongo bo po kenda ka Simon papa mvulusi Kimbangu abota te papa mvulusi Kimbangu akina mwasi te donc mwasi obo baloba mwasi na ye mwasi wana zaka mwasi noko na ye comprendre banga ba balise na makasi ndeka ba ozo comprendre donc ba magicien na ba nani oba yasko moko alo ba wana oye yende Kimbangu atika mukolo Nchwadifa ko lamuka mukolo mvulusi ya ko lamuka fimbo kozwa ato kufa to kundola yo donc jugement dernier pesaka mvulusi ya ko ya Nchwadifi Kimbangu bakoya alo bango biso to bana bilaka to bimaki mbonge comme ko mapembeni tozonga omona ngosiko to bana bilaka bakobima bango nde bakoya na force baya ko sikola mboka mais bato bele bandima kamo wana te batuna ngai alobela ngo wapi bato bele bandima yango te so alobela ke ngo wapi e bongo chala mwana bula oya chala mwana wa kumisa kanambe mwasa kanambe mama mbima bongo azala ko panzana lo ki kalunga fati ya rafale soki tafale soki ni akina lo mama lukuta na nkamba do fo mona ya bato ba dirija nkamba na baza ba escroc muto masumu andengo wana masumu ebele alekisa bato bota kutu te na vina ye azo ko sabino ke papa Simon Kimbangu alobaki 4e président ye wana ya ko bongsa lettre le chiffre 4 kanambe et puis azo yemba na kati église na bina longola ta mapapa te ale wana ndebo ndimaki mama lukuta donc ozo bona mama mususu inconscience na complexe na fanatisme na Congo il faut longwa l'église wana panzana pamba nga sambela na ndako nga le bondi na sambela nga na nzambe na ngai na ke na église te pona sambela na kamo ba misu ne ba koma ba fanatique ba pasteur na kamo ba misu ko ndo ake benga kiangani awe benga nzambe aza nzambe te ozonga bwana aza nzambe te et puis en plus de ça na ebisa yo ke to matato kita bana bilaka babimaki papa Nchwadifi mvulusi Kimbangu alobaki bana bilaka babimaki siko bana bilaka ngonge koki yo quand ba cloche wana ebetaki wana ya pamba ba siffler wana ebetaki ya pamba match sili so match sili ebeta la siffler arbitre salade abima match silaki oui combien de fois ba kosi bato accord de Lusaka accord de d'Addis Abeba accord ya Eden Kojo accord ya 31 ya archdiocèse wana accord ya basango concertation nationale combien de fois bokosi bato conférence nationale souverain combien de fois bokosi bato conclave soki ya nini tolingi su biloko wana te po mutu so asi minduki bo jamo bando senge pardon to yokana non yo pe simba munduki bo betana fo betana yana isa baba na yo sa baba opposant na biso ba syndicat dokolo na oyebisa o muso alobi soki Christian Malanga abia sana Kisasa mais bandasa ayaki na Kisasa wana et ça combien de temps ba une semaine président Christian Malanga so na Kisasa beta mbala moko berere o ndeko na biso charma na saki bemba ya ngwana omoni mutu boye o azo boma ndeko na yo beta mbala moko bosolo makamuni to solo la nini oh no ba papier salani bande kona biso nani Fatih Félix Tshisekedi beta mbala moko bozala bambongo boso tala oyebi ngala omona na yona na féliciter Savimbi Jonas Savimbi
bayoka na raté selo ba corps na ba gouvernement ya Luanda bayoka na raté à côté ça ma bando ali ba missile bando ko beta mais bien ba ko sala ngote ya ba to finga so ba congolais ba zoba ah oui mentalité on est ketina miku ati biso ba biloko wana to linga ngote parce que ba to beta congolais na zandu na chinois to chuba ba mbeli bozana bozotala quelle naïveté quel qui vous soberie qui vous yuma na mboka na bino moko sans tenir compte vous êtes des esclaves dans votre propre pays. Toko za esclave te. Esclavagisme comme ko kota amu to ko chatumba imbécile ko la chatumba zoba moko boye akumsa kamere. Kaka yemo pe muta finga. Yemo ko finga kamere okumsa kamere. Mais yo loko okumsa kamere. O finga kanambe. Oyebite ke base loko moko. Mais kende ki sasa. Ye kamera unga si boki kene kisa yo finga kamera o finga kanambe pomona ke kamera wana akosa kayo eloko ni ozana pwane loko te mpiaka na mpiaka kako luba awa ko kosela ba passer musu a makambu bino na bino buzoba na buzoba yana bisa ki mete chura mboma keba ndenge atambola wana yo wana po yo kotela kaye mais mukolo oto okutana tanga na kobeta kokotela te poso koteli nga ba mef les mecs d'ici mba obima tu vas voir des équipes kokotela parce que wana no to pakolo bozoba po nga pe na ba maître na ba yuri ba nani ba Cédric Yoka ba maître Keve Kamuzuna hein ba maître Tony Mukumbusu hein ba maître na nga ba yokusanga sport. Pour moi, ça sport de combat. Na sport de combat. Parce que je suis prêt à la bagarre. Na tout nos pesos parce que nazaki ba pela ba te belé ba benga kingaye ba lobike général des fois wayaki na kata Paris ayaki ko beta concert. Est-ce que na nous ezalaki vraiment solo ki ayaki ko beta concert? Tout non parce que pour boyoka ka zo ba kombo na ngai. Non parce que ba nga ba tilinga ba image mususu na moni ba filmer na ba téléphone bozalaki binomi balé. Bon, au moni Francis faut payer sa valeur. Oui. Moi, le général des fois, il faut tenir compte déjà, boyer, bambino, peuple congolais, place Bozali. Pour le général des fois, il a chassé. Tout le monde a au moins, les musiciens, les artistes, là, on a bien avant artistes pornographiques. Artistes pornographiques. Ba pornographique ne baza ba yemba ba danse ko oh ma belle ma sokwe eloko eboma yango yo comprendre ba bisu na betongo bo ba bisu comprendre ba maman ba bete écoutité bango tout bango bazo bebisa éducation et jeunesse congolaise vous comprenez bango bazo bebisa éducation et jeunesse congolaise bakti c'est collabo mususu ye wana oh naza yozo mona bien woto na gouvernement c'est la première ministre aventurée. Il y a ça là. L'action d'exemple. C'est les gens qui m'a question. Tu n'as pas de foi. Mais yo tout n'a jamais décortiqué. C'est là qu'on a décortiqué. N'a qu'une côté monsieur Ponani. Au moins on a tout zonga wana. Malembe. Werason ozoke sala ba tourner na na tindio ba twana nzala mboka na ba enseigner ba futa marate ba soda ba futa marate nini social kufa donc batu ba na pasi na mboka wana yo ke ne betera ba to musique o ba ko pour na botonga stade 5 chantiers aussi là te yonde ozo siko ozoke sala collaboration na ministre na muyibi wana ba ti wana o so ministre sport na na tindio Werason yo betera musique yo tonga ba stade traître collabo o wanga za politique collabo alobaki oh non voilà ngana koma yo ngoko yo ba ko za politique tabana ko ngana beta ka misi na politique o ngoko ma député point député le kuta nana voter na ba chege ba voter na nani yo ba ta normal ba étudiant ba télé ba ke voter et vote pèse à la raté ba nommer yo ba na ndenga ki moyibi hein il s'est raté Dédé oyo d'ici betanga ya ko défier ba peuple congolais tant défier biso ba combattant akenda na biro na ya obeminako bomona kae collabo mususu wana bamba sala biso ba je o amudo imbécile o petit o abela ni amawana
Ce qui est héritière Wakanambe, akena wala telamba papa Tshisekedi po balbani tala IDPS thème de kanga musique na poto. Vous comprenez? À part côté INCT. Vous comprenez? Bat bakanga musique na poto ya ba combattant résistant donc bisoye. Bonga sona ndo telemela yo. Et si les bango kutu ba collaborer ba beta aller-retour. Aller-retour mais des fois au moins côté de commis est-ce que le général des fois akenda que ça akenda même Lubumbashi non akenda raté mais fait ya bana lemba ya laki awa bana lemba ba bike non vieux des fois wa benga nga binanga que non petit po asa combattant azaki patron ya Kanambe boye biango aki patron na ye mais ya wangana kiango quand même non yo za journaliste mko kene poser question wana wangana ko place ni mais basala ki ba mission mo bona to ko poser omoni mukolo ya mukolo ako ba bien o wangana on ayebi na ye ayebi yango wangana o yebise kutu vieux folo bango de bien avant que no pas été donc abanga ki na ye abanga ke le côté abanga mutu to ayebi yango mutu to ayebi yango na ite to wanu bane bane na on mutu ayebi yango po yeba ke ya solo yeba Kanambe na beta libaku na zelo ozo comprendre akine mutu moya papa asumba na zamba banzete côté na lifoni asumbi côté moko banini ndia tawana na cicatrice na mabindi po nyoko nani nyoka soya na mabindi na zamba ta banda ko ya ana libindi moko libindi miso ezate yo yebele onde mais na yebi na lo bana yebi comprendre donc tant général de fa ala kutu général wala ko ta mataki niveau ta comme chauffeur ya général de fa yazaki anako bulisa baba kiker koteka makala na Tanzania anungaria makala Sumbau makara anungaria azaki bongo asa lokote bino mona ke asa lokote akomi ka ande mutusa comme na mbongo afimbaka comprendre mbongo pe ya makila mbongo makila ya batu muyibi et puis ya makila mboka na yote ebi degré masumi niveau masumi na volume masumi ya zana et puis il kolamba ya kolamba to kolamba ya kolamba kolamba musudo yiti musu ya kofukuza misuni na ye nga na bete na lia musuni ya Kanambe nga ona lie mo le tama mende ozo kompana ona kati maboko minaku ande kimbuta minu na yewana na ko garda ngonde ba oba sala biso kanai ba garda minu ya héros national na biso ngana o garder minu na ko no laksango batu tala minu ya ande kimbuta na oya ya minu ya Lubero awe bima Lubero na kozwango général de Fao aye awa tepo aya ko beta musique azolo bango bien aye ko sa aye bike musique beta mata aye bien oye moko boka ndatanga lo kwa tanga kombo nango pile petit na ye banini na conseil ka ye musique ko beta wate mutako musique ko beta awate général de fois ko beta musique awate parce que asa vient na biso aye bien aza combattant résistant aza actif engagé alors la nga ici les ino le vieux Timanga le la Boketu premier alors la Radex suprême aza le la c'est les ino yo batona pardon batona zotanga ba misala obino bosali na combat ya salango na mte quand même à part musique na kota combat vemelo ko na sali soki na kata classe ou bien na kata société mutu muso asala mingi mutu muso asali moke ne surtout asali ga ozo comprendre ne surtout asali ga na ndengi na ye mais langage il faut le bander langage ba faut comme appela patriotique langage bena ko bundela mboka ndenge ba ale moloto ba loba ndenge ba ndenge na lobaka ata Olivier Timanga sala penze mona ye mais to lingi to mona ga ya lobela apena pe mboka ezate so ye tumbi drapeau ka la folo ba apena Kanambe net ngana Kanambe je profite de l'occasion ya ko finga yo Kanambe e bembe ya mama na yo moninga Kabila obino benga Kabila alias Joseph e bembe ya mama na yo ko kufa folo ba apena bo ndenge Boketu alobaka comprendre ba monsieur so babanga tali bango mon frère ya on a dobike en tout cas bana Congo bana diaspora biskano sobozali ceux qui vont yamba défendre en tant que patriote pour aza combattant mais on tient arranger ba patriote donc bison au niveau biso de comment tout ça pena de ganga ba activiste ba résistant donc général de fois on zo mona ye azana ye alingane régime wana te wana yebani ozo comprendre donc so mutabongo le wala yemba kama moi makamwa normal na conseil ya bien so a comme place moto yambai
comprendre na Belgique na Suisse to yebo yambaye mais nous les ezate lobeza na net kaka moi soirée mon beta awa pa bajonga nde ba soirée ya mike boko bengisa ye asali mo eloko comprendre mais ça concert ezate au concert mon Olympia ba ba fiche et ko sala te annulé o ka affiche ba bi mo na annulé po biso ba sentiment ba distraction to za sukuna te to ngane to sikola mboka to ponite nani atanga sélection na ko beta Olympia te ata boke tu premier ko beta ngote to beta te to beta point loba biso no studio sangani en tant que ba artiste engagé to saler te soirée mo pour to mbongo wana et de ba orphelin ba femme violée et de ba maman ba za bo pito et de tam so ba soda na biso ba comment délaissé ba enseignant ba chege to ko sa net soirée mo ba bi net na préparer ngozali soirée mo ba benga soirée gala humanitaire na compte ba combattant po ba combattant ba sala nini batinda nini biso to tinda ba mbongo na ndengwana to tie mbongo bimndambo mbongo to tini na mboka comprendre to tini otamchu na parti politique mode d'opposition to tindi ngo parce que to bi ke so ba liembo to bi ke za bango ba liembo ozo comprendre to sala ngo na ndengwana mais concert ezate concert ezate oh le beta concert de bacha oh Fanny Lipumpa soki wapi oh molei ni akobeta bon meka kutu te parce que to te bobi era likambo ande ba ese ezalaka era likambo ande za kutu mbila mutako ya après c'est tout okobeta noté donc ya nga c'est de général de fao ay ko sala ay sa na album na comprendre doyela kine makamba libo ayeli ne ma musique te awa ay ne ma concert te abeta soki nini te bana lemba nde basaki soirée na bango je félicite bana lemba bravo place bozali nde bo sali quand même plein en tout cas eloko e bebisa nde musique prochainement so bo sali yango boduka ba instrument bien boduka be chanteur bien est-ce que bozali na soirée ngala zali mais na tina oyemba te parce que na kena visiter en tant que patriote surtout monde baboya ko pesa mikopo yemba bon baboya ki pété mais muta boya zate on est aquí za monaki ba popol mukelinga ba laki wana ba Olivier Bila bana lembe bele ba neti ba noko ba na ngai comprendre donc bana lembe bele ba na problème tinga na kende wa mtaboya nga zate mais temps permetalité comprendre wa lobi ga boya ko pesa micro na yemba est-ce alinga na oyemba alinga na oyemba te bon yo ba bisika ba tonde bele bon yo boyo pesa micro ba hôtel mais là bato ba hôtel mais là yo donc yanga to lobi ke bo baba na des fois on beta concert awate aisa la album na studio na calmement jour anniversaire na eta monsieur abota le 31 décembre donc dans le anniversaire na ye akosa pe po bo profiter te ondeni batiki des fois bete concert ezate comment bato batolaki na vraiment ate yo to solo bat chaque mission oyo pena bato ba yo kango partout c'est une lobby des fois obeta te aisa ande disque na ye sa studio na ye ngape na oyemba na kati parce que Moussa na ngape na yembaka yangwana biso to ba artiste engagé to oyemba na kati pour te relaxer pena que non biso to yembaka impunité te to yembaka conseil gratuit ndenge ba kuluto ba kufa miso banda oyemba ba conseil moko boye ya jeunesse pour conscientiser bato et ateke oh eloko yo nazo fionuka te ba wana te ozo pas donc viana bintu to baba nzembo neta yembaka nzembo ayemba nino papa ye poni nyo kiminda koye mi telengano na kamalela fiya kiliba mama ye otikanga na pasi ye okiminda kona yo okibi bana bayake nani akombakolo bango papa bana ye sanga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli ozo mo te kita conseil boyo ki voix bino bana kini boyo ki voix ngai mimi kinwani ya batikanga na fiele minge mitelenga no papa na kamalela kaka boye mama ye otikanga kidi alongo wala yembi tabin banje mo yemba ayembi amuskola kamu ya bana to komana na mikanda chérie je t'adore
tolata pete ya alliance tokokutana kaka na bavakasi tosolola nga na ya poto ezala ide bolingo lelelene tinzala mateya kasi bokabwana epesi pasi epesi bwalera motema ozo comprendre ata mese borel bien jise di boko place ça na noko na biso na nikutu jigode bisika zali yemo alobi ke mese noko jigode yokiti donc mobala niclette place zali yoki Sarah Martinette ba gishushu ba yemba kaboye comprendre Sarah Martinette a dit que gishushu ayemba kaboye ozo comprendre Francisco Prisco Bolingo oui madame la tièse même qu'à comprendre l'inga la vie et ça ba nzembo lokola ba vient sur pépé kale ba yemba nzembo yo notre cause juste to kolonga beza jida yo ba pasi biso et fongoli biso miso tina génération future Congo Julia Mouze pour la Congo pour la Mouze Osoyoka Musoye papa mbayemba boyoka oye bana yamboka oye na bilenga oye bino ba master ba papa na ba mama mboka soki e baby mosala na yango ekobe baka elongo ebongi tozala na mbongo ya makasi mpona lokumu ya mboka via justice mosolo eza elembo yango nde thermometre ya ekonomi ya mboka na yo ebongi tozala na mbongo ya makasi lolenge ya franc congolais via na ju voilà le frère congolais avec joie sois les bienvenus via kinga ekoloba baboma ba via na kabo ah oui boya kina ntembe bokosu makambo yango ezosala bayemba ngo boya kina ntembe bokosu kana ntembe otumboli bana Kongo yebake okosuka na kitsotso tolakisi ndenge peuple azali kasi Kongo mobimbe kozala ndenge moko Kongo papa banzembo yango ada ozo comprendre donc mingi dia ko lobezate makambo to yemba mi wana ba vrai chanteur wa ba yemba ba pesa mateya ezate lokoyo loko ni musuku no yoka chololo ngana ke inanga oke wapi kubomanga pa moko bako ba mopeka soulèvement populaire yango ko bako boma yo oko boma musuku no mama itaranga mama ba ita yo na ndeni mama itata olela bokoma kolela bibembe bienini musuku na do fionuka nzembo ngoyambira bana Olympia ngana do fionuka tamusu tambale yemba ba tamusu balela ka batu na bango ba pesa ah bon tata musunga na ebake neti musu twana lia banie na ye azana ayebi mkola okufa ye bayeba mikoba okufa bayeba mikola ba okufa bonga pora ye ngala ta mec d'ici partout où je passe il y a des snaps même les chinois snap avec moi même les hindous ils snap avec chinois mo yebi fali ça chinois bon chinois mo yebi fere azali. Pour vous dire que moi je suis un mec d'ici, je suis un artiste engagé international, je défends mon peuple, je défends aussi ma nation, je défends mes frontières. Parce qu'un jour ou tôt ou tard, il n'y aura pas des envahisseurs qui vont rentrer dans notre pays, dans notre terre. C'est pour ça qu'on est en train de se battre maintenant là, maintenant. Bomonanga liboma, monanga fou, finga serezino, sano solingi, on a la liste noire. Bino wana liste rouge popo bomaka bato makila bato etangaka biso tozobundela bana babola nzamba yebi biso tozobundela bana babola ba inosa ya bato bozoke bomana pa kamwena sampukuna bozoboma ba inosa ba bakuna babalona ba nini ona bango ba manioko na bango na ba pondu na bango bokebo bomi bango
pona kaka botika na bo intimider bato na ete so bobomi bato bokanzaka ke biso tokotika tokolemba te tokolemba te tokolemba te tokolemba te ata babomi biso tokolemba te ata batiwe biso tokolemba te do bokoka te donc mingi olobeza te en tout cas bana Congo na pesi ba plateforme nyonso ya combattant résistant mbote peuple mokondi na pesi bino mbote bisika bozali commandant Eso Mama Blandine Diafuka Martin Sali ya Didier na pesi bino mbote bisika boyali Pitu Shomongo Babe Masombo Colonel Odombo Daniel Safu bisika ozali to yokana Toyokana Madera Coco Madera na pesi bino mbote Mama Magali lo mama na pesi mbote Madera Coco to lembate Thierry le commando Patson Kerry na Londres Ndeko Binda na Londres Mwana Suka na Londres Ozon banto pesi bino mbote ba commandant Mokrekese général Ngando bozonga commandant yalaka donc tozoke na bango na Suka bolinga te papi volcan to yebi ko saki moi boyo za combattant résistant na pesi mbote place ozali basé belé donc na ebité kombo monsieur na tangi te bo excusez ba zoro bilele ba zoro zoro bilele nani susu mama Congo dieta kabuya ba vena nga chimbalanga donc bino tout place vous allez en tout cas fort aziko force pourquoi pas na pression mboto za combattant munene donc ming to lobezate libérer les prisonniers les vrais prisonniers de position les vrais opposants batwa ba frak diongo batwa ba diomi ndonga la ba Jean-Claude Mouyambu ba Jean Singanga président ya Ligue des jeunes ya IDPS ya Kota Masina bakanga eti lelo bo libérer na pesi kosi marto mbote monsieur Borel Godek Imani pourquoi pas Elbito biso tout va combattre tozo bunda ozo comprendre donc mingi ate Djibril na pesi mbote biso za Tom Silimière Dilandos pourquoi pas Guy na pesi nani yomoko Francis plus que bolingo na pesi mbote na voilà elon na lo bayangwana donc mingi olobezate en tout cas de fao ayo beta musique ayo beta concert awate ayo ko salande studio kutu ndenge za wana ata bato babeta na ba pa ba jonga bato babeta na ba tapis rouge partout kala mingi te fo botika pe ko beta pour bakaminte faut tika robeta parce que ça jalousie te ça le côté mais faut tika robeta ta ko pona fierté sonite bolo bela rapé mboka ndenga na lobela za tenga leo na zo bunda lobinu wa ko dondo te bolo bela mboka te sko ndenga za bongo to lobito yo sala nzembo ya ko benga na kanambe poto sito sala stop à la guerre au pena Congo au Congo na biso boye na boye ozo comprendre to sala yango siko to sala nde chasse à Kanambe, chasse au Rwandais, mutu na mutu face à la vocal na kati bino batu na zakana bino aw. Pour nga na za mokonzi ya ba musicien tout ba na diaspora. Na za mokonzi na bango, c'est moi qui fais la loi, préfet de discipline. C'est moi qui fais la loi, c'est moi, je m'en occupe. Je m'en occupe tous les musiciens qui sont ici à la diaspora. Ato tieno qui te tu za mokonzi na combattant. Et puis le roi na zo lo baboy, soko meko funguli mbanga na otu ta gueule. Tu parles, voilà, moi je suis comme ça, je vais quitter là, je vais aller le sauter. Donc, nous sommes tous à la moto, tout fait vocal. Ingeta, na habité sur la maramcho Rodoba. En tout cas, merci Nana Bandeko, nous sommes allés bisous, comment on a Soukadobo, compagnie c'est les unes vraiment à Zoluba. Tu l'as vraiment au ticket, les 20 micro, vraiment à Luba, tu l'as au Katakata été donc. Tu connais le Souka, et le quand on a baksa pour le peuple congolais. Bobo sanate ba Rwanda ba bombe biso tuna kata mboka donc le 31 vraiment bisika nyosto congolais osali foko telemato na balabala et yi nakaka mokolo ngo vraiment quoi pardon Francis plus que Bolingo nangna lo baboye en tout cas je tiens à remercier aussi les gens comme des José Didi du Pumba il y a Congo France il y a Congo France Congo France José Didi du Pumba osa musala kitoko José Didi, en tout cas, il faut que ouais, et puis, micro à Pasteur Bobo, qu'on l'embattait. Gino Will, les États-Unis, na Claude Baliangando, mais il on a le balai sous Yonde Goliezer, Keba.
ndeko Eliezer aza kolabo ya makasi toyebi yango déjà koya lisu na poto te ndeko Eliezer koya lisu na poto po tokobare yo soko ye tokobare yo ndeko Eliezer na tindi yo message na kanto yoki soko ye na poto tokobare yo donc elonga ngana lo bakaka yango en tout cas Sarah Martinette place ozali Sarah Martinette Sarah allez la guerrière la lionne Ingeta voilà merci tu remets sur Nasuka. Francisco Bolingo tira toujours le meilleur numéro 1. Bano ba mwana mama bonda sans doute pas na yete. Ah Francisco Bolingo merci vraiment papa. Asepeli makasi. Eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi. Yango Bolingo tikala kaka umela Francisco Bolingo. Mema biso likolo to leka. Francisco plus que Bolingo umela soki boboy bosali mokili na bino à suivre. Francisco Bolingo, Banakoko, ce soir c'est spécial avec le petit de beat. On va quitter la musique si check ça. Il y avait le respect de l'émotion, c'est pour que nous posons. On peut les décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois. Si compté, check ça. Francisco Bolingo, John Pali, Kenny, tout le monde. Il faut que Jaga, maintenant que tout le monde a pas voulu, c'est si que vous les gars, c'est pas de vous, c'est pas de vous,